Pacha ba 0 namoni atikinga ni longa biamato bifuka mala fuka mepe bani ko dusanga sama ko nae ayebo kilanga soyi kacha munokona soyi nae ikoti sa kata munokona Mademoiselle, il faut passer beaucoup de respect. Dès qu'à Kotiboué, stoppez. Question là. Là, stoppez ma question normale. Oh, Bengali Soura. Stoppez ma question. Zone c'est il logo no na o yeze pa na yo. Pardon pinna. Il logo. Yana. Est-ce que le connaît? Mademoiselle, Mamouni na ipsanga. Bebelote. Ya no nanga. Jamais nga na kosalo mabe nunguza wana. Tina ara ipa na yo. Na tuna oni. Tuna ngai ndenge mwasi na ngazo mona te. Oza peto na makasi. Na ebi. Tuko relation na moni relation na okoti siko na famille na biso. Koyeba. Quoi? Mwasi na yo asipa na yo. Mwasi na ngai. Oyo bana na ngai. Asipa na yo. Mwasi wa. Atinga na bana. Yo, kama musika, no ebo suka yote. Abigail songa. Songa na toto. Allez songa. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tangisa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'Éternel. Bossa Labadon Abino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Ngasa Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo za malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na ngai koteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozoka toujours ba refi kasi papa tango alekiseli ngango délivrance ya ebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe ako répondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga
na ye na moni na zui visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na lingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala. Na banda ko sala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choité et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe yemoko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili bo tia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui me suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissot Télévision. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre un peu partout dans le monde. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous autres, la biso, ma soeur, ça passe et qu'on lit ça. Et qu'on dit ça. Maman, où es-tu? Tu vois, maman, où es-tu? Il fallait ce bien, mais en déco. Nabele lio héros. Tomita langana yo bisika ni to tambola bien te na miso nzambe. Okolo banga na bien na ba problème je suis parfaite. Est-ce que tu es signe? Parce que muto cause la parfaite. Na miso na biso ezaka nzambe. Tozo ça l'effort ya cause la imitateur ya Jésus-Christ de Nazareth parce que Christ olinga biso toza la ba saint. Alors poto koma ba saint et senga biso to kabwana moki. To kabwana mabe, to kabwana ba secret otobomba. Lelo ya na famille moko boye bana balabala à cause de toi. Pourquoi? Parce que au tient poison, au yinaki, au fingaki, papa moi longwa mosala parce que jalousie kotaki parce que mensonge ezaki na kati entreprise na foyer songolo paka lozo ki moi c'est mutu. Ozu moi na mutu, on détruit toute une génération. Ozo rendre compte de toi tu penses que les lots aux moi ça on tozu mobala mutu au bomi yo jeune fille au balina on to continue quand ça foyer batu au détruit ozo quand tu au sala bien au beau sala qui na ciment là bango il y a toute une projecture oh yo nzamba ose là bas serviteur de Dieu na bas servante de Dieu et pourquoi pas les gens qui ont appelé à servir la nation ndeko soko se retrouver na kawa lelo na sengi yo ndeko ngana yo to luka basala nzamba. Basala nzambe o baza pene na yo ya confesser c'est renoncer na mabe repentir parce que je dis souvent que la repentance est un changement d'état à un autre c'est-à-dire to tiki o eza ya mabe bengama ki nature diabolique par rapport à Jean chapitre 10 verset 10 le voleur vient que pour dérober égorger et détruire c'est-à-dire ayibi son nature à Christ après si son nature na yo ezali ya diable. Et Seigneur a plutôt ça la nuit, tous on attire à Christ avant jardin dedans. Christ quand il a créé le monde, il a dit que non, mon toi fan dans la terre, il a promis, il a Jérusalem, il a qui terre, il a qui béni. Diable est avec son mensonge parce qu'il est le diable, il est le père du mensonge pour détruire. Nous aujourd'hui on se retrouve dans cette situation, mais c'est pas tard. Je te dis que Christ est devant ta porte, Christ est devant ton travail, dans ta chambre, Christ est là, dans ta cuisine, là où tu es en train de cuisiner, Christ est là, au marché là où tu vends, dans le transport, Christ est là. Il t'interpelle à l'objet, reviens en moi. J'ai besoin de toi car je suis la lumière du monde. Voilà, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Papa Monsolo. Merci beaucoup pour nous sommes sur sélection à Katia chez Bissot Télévision. En tout cas, il faut avoir des gens comme vous
comme des papas Monsolo qui font de très bons travail en collaboration avec le papa Eli Sinandoukou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi pas, Mamie Monsolo, ma sœur bien-aimée, que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, Mamie Monsolo, ma sœur bien-aimée. Je vous love, mais je vous love avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa Raymond Biscotte. Je vous aime, Nakata Seigneur, depuis Australie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Maman Déborah. Maman Déborah dit, Maman, ouais, je suis là. Mais Maman Angèle, depuis Belgique, couple pastoral, depuis que nous avons le Maman Angèle. On a besoin de vous. Maman Charlotte, couple pastoral, Maman Charlotte, depuis Montréal, papa a s'est manifesté. Non, il y a bien papa pour papa de Sarah. Bon, il s'est manifesté. Maman Jackie, que Dieu vous bénisse depuis Hollande. Maman Hélène, vous êtes tellement nombreux. Non, Ousmane. Depuis Londres, que Dieu vous bénisse, pourquoi pas au prophète Maurice depuis France. Zamba Pambola Bino, vous avez vraiment ébélé. Il y a pour l'Andabiso, dans cette émission, je voulais que durant des épisodes qui se passent, tout retenir quelque chose où ils ont même abisso à l'appel au sali, c'est très important. Il y en a un appel au sali, il y en a un appel au ministère. Mais si tu te retrouves dans des appels, c'est-à-dire tu rends grâce à Dieu parce que Dieu t'aime. Toi qui n'a avec une mission, il ne faut pas oublier cette mission et c'est il faut travailler en vous. Vous avez besoin de dons. Vous avez pour sortir d'un don, un carton, bilamba, c'est très important. Pourquoi? Parce que je suis là dans l'orphelinat, naebini au orphelinat et zolinga. Bandekopé où vous en avez besoin parce que Dieu nous a donné une mission. Chaque semaine, Dieu nous a donné une mission. Mission est très important. Vous avez un problème, vous avez une prière, vous avez une orientation, directif, appelez-moi pour le don, pour la prière, na plus 243 81 00 27 303. Plus 243 81 00 27 303. Les awana tokubenga nzambe ya lola ako se manifester pour un problème na yo, pour na kana yo et kozala malamu mingi. Là, je vois déjà mon invité que je dis déjà shalom, soyez le bienvenu papa. Merci maman. Vous allez bien? Oui. En forme? Moi bien. Vous allez moins bien. Oui. Ah oui, je sais que cause à la moins bien, mais en Christ, je voulais te dire que tu sois bien. C'est pas dur, amen? Amen, maman. C'est ce que j'aime. Babingo la kombanani. Moïse. Ah, Moïse. Oui. Moïse qui? Le Fouta. Le Fouta. Oui. Moïse et le Fouta. Ok. D'accord. Tu sais l'importance de Moïse? Moïse avec Sabana d'Israël. Oui, c'est ça, mais signification Moïse. Oui, bien. C'est vrai, Moïse a un libérateur, c'est vrai, mais il y a une significative pour Moïse. Hein? Non, c'est sur notre émission, je vais te dire pour qu'on incarne la Moïse. Tu sais, derrière un mot, un nom plutôt, il y a toujours un esprit de division. Chose à la Moïse, où sur le point positif, où ils ont du ciel, c'est que Moïse est sur le point négatif. Mais est-ce que le frère Moïse, donc que prier, parce que Moïse est près des eaux, c'est qu'on a cherché près des eaux. Les eaux, c'est très très profond à expliquer, mais on va en parler après l'émission, d'accord? Mais on peut rendre grâce à Dieu. Oui. Ok. Éternel Père de grâce, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, nous laissons ces moments entre saintement. Tikatemo soto koswane sika oyo le komo ezongaka kepai na yo, Seigneur, totiki bandeko ba otala biso partout dans le monde, Seigneur, c'est toi qui sondes le cœur et le rang. Bitsa bandeko ba otala biso, Seigneur, simbolo boko na bango, bikisa bango, pesa kimia na mboka Congo. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Toi, tu dis jamais Amen. Amen. Tu sais, dans la vie, il faut croire en Christ. Hein? Bon, comme on a besoin de nous,
c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut, tokoyo kayo kasi. Merci maman. Na ya pas na bino. Nazali kamo et tout sanga fort. OK. Bina ya pas na bino bolu kuna solution. Na vie être bondo kola na quartier pardon. Ramon na pi venanga Jérémie. Puis vient nos Jérémie. Oui. Pangai nazali so ba 12 ans. Ramon na makamvi asala. Na musala onga na banda osala na so na poussa ni pembe na viana et simba panga ta joueur. Donc on est convié vient non. Oui. Depuis à l'âge de 12 ans. Oui. OK. Ve au monde a reconnaître sur la boutique. Hein? A qui en boutique. A reconnaître école tout ne lo comme a opé sa monter. Ne me dis pas ça. Comment? Pour hasard maître spirituel. Ah. OK pena be a ça le comme a opé sa monter. Tu na tala qui na non, attends. OK na boutique a opé sa monter, c'est-à-dire ba opé ça qui biloko fele. Non. Ceux qui te cotent na boutique. A boire à soy. Ah, OK. Boire à soy de banda. Moi te koti a commander loko. So nenga boire qui soy bon. So soy ana moyen kauka ezate. Tim so to ça émission auto côté na kati. OK. Ne to sombi ne to bimi. Bo sombi to bozui. To zui pardon, to zui ne parce to que ko sombe ça donner là. Ko sombi ça to pesi mbongo, biso to pesa mbongo te. OK. Wana tunga na amona. Niveau ala ça petit au moins na on a salara. Mo pe to koti to zui loko to bimi to ke. Ka bongo. Parce que boka isoyi. Ka soyi o ya boire banda. Ni on to kota commander ba biloko pa ba pesi be to bimi to ke ni mbongo. Sans payer le farti. Après c'est le côté. OK. Wana tout na monaka. Ils a payé basi ba femme mariée. Alinga bongo mola. Aza na puta mo atambola nango. Suka pakola nsu na loboko comme nsu na elongi. Suka timpe devant moi si pena ba femme mariée. Mère na andi makaka. Moya boya ezati. So ba biloko na tout wa ve ala kisanga. Petit. Azola kisangai. Omoni mamunga asala. Ngape yona banda ipe kosala ngo. A initié qui? Oui. Initiation nous allait côté ni. Et là on est salaki parce que initiation ni en surtout so waza ko initier mon tout. Ils allaient toujours na moi accord. To moi geste. Ni to mona rabato mususu na kitu mo na msu batiki la ke cravate. Mutu somo na msu batiki la ke kakana pamba otambo wana ngobu. Zo randeza kodie mo. Sko ye vie de malgré bando sa makamwana zo moi si na kisi pona ba poudre azo zo ba mbongo ba na ba boutique pona nini yo envia ki siko yo po commencer mambwana comment ça na bon siko po koma ko sala makambwani za lende pratique ni bosala bino ngai abenge nga ko benga kata ndako naye pangani o nga na yake pa ne ja jite ma bale era bengi ngai wacha ba 0 namoni atikinga ni longa biambato abifuka mala fuka mepe abandi ko dusanga sama ko nae adusoni nga 3 fois boy wala yoni wanga ni on continue ma connait 3 fois 3 fois après sima ayeboke nga soyi akata munona soyi na ye et continue munona et continue akata munona asinga petit lokwa na salo boy il faut comme le quoi nga. OK. Au batia babi, ba ko tapina ba maison aux bilamba ba restaurant au lieu car so il ne so ba ka banda yo au mona mambesal. OK. Oh ya sala ka ipana. Ndio wana mona wope. Na pena ba no pe usala on pe na sala pe e sala mapi na match pe mo pe na tipe babi. Ah. Après sima ve aibenga ngai. Kotomo to fandinga nae ka ninga linga ba femme mariée ce ka bimina bango ba kufi ndeve benga asinga petit ninga bina lingi moi si tamo si avec tout comme nene
mwa mulai esinga oya na palais na palais pa na yo ça va vite na luka jour na oya na palais bora ba jour ona kina ba entraînement tambiti na beta no veto na kitel na palais na kipe na ke na beti porte mutu oyo ayefungola nga porte na yebi. Yebi? Oui. Ok. Na pese mbote. Msusu azoka mwanga. Na bengi na kombo na ye. Azoka mwanga ton yo nani. Na pe na tuni yo awo sala nini. Yo so mwasi ya noko nanga. Na kata ndako osani. Donc muto ke no kuta na kata ndako vie na yo. Mwasa noko na. Mwasa noko na. Jésus. Osani. Atala kanga bu. Oya juste. Na zongi na kipa noko nanga. Na ebisa ye. Makambo nga pona moni. Ko bima na bima na coin. Akute pe na vie nanga Jérémie. OK. Na beaucoup to betili masolo o na moni na ndako na ye. Yo ya benga tozonga na ndako na bitevi na zoya. Na komina na kauka na ya rasio. Na kipa noko na. Na tuni na fandisi noko. Moi sino azawa. Noko pe ba no speaking. Moi sino de pas ki na wenje ti lelo aya kate. Hey. Il y a des choses des choses vraiment. Maman ya ona yesu bisiko yesa nga passe ndi suko ya mwana. Pona yebi oyo ve na nga zali. Na ebite soki abimina monsa noko nanga o abimina ete. Dabo bang no eza na point wa. Ya mwana suko ya o mun na epa na bino. Nde na tuni. Monsa na zab. O de pas que na kosa woni so kante micho ma ya rati. Oh. Donc le même femme ya oncle na yo nde yango kute pa vie na. Yango ona kute pa na e. Pona e mamu oyo asalaka. Iso lingi ba fon marié. So bimina bango deux fois ba kufa. Non deux fois. So bimina deux fois ba kufa. Eh, yo na e pa na bino kusunganga. Siko yo oye bande niki abimina na ye to abimina ete. Yo na ye. To benga bango. Na tu na ye na misu na bino sa ba bimina ye o ba bimina ete. Est-ce que après qu'on interroge au Clénayo, est-ce que au bétil qui est solo? Non, tu as bétil. Non, bétil. Na bétil on te. Na tu ni mo sta zabi pesa nga passe moi abimé akenda ete. Yo pozo abasa batu. Na zo abasa batu. Kasi po ba initia ki yo non. Na o yanga za ya basité. Ah yo eza. Na o yanga za ya bale na kokota ba maison ko za bilamba o yanga ya mwana. OK. Mais si quand on écoute na makamba bongo tomber moi si on est tombé za moi ça oncle non doit sentir que ça m'a bien. Bon, oyo. Non, je voulais que tu me répondes. Oui. Doit tomber au comprendre que ça m'a bien. Oui, eh bien ya mabe. Moi ça ya oncle nga ye mutu akolisinga. Na boko me pa na bango. So na mo ni na kata ndako ya pi venanga wana yango non moni nga bamwana na bien te. Oui. Mais basi abatu déjà basi ba kufa oyo po yebi. Bon. Oui. Oyebi te. Yeah. On est dérangé qui oté. On est dérangé te po na yebi bango te. Oyebi bango te. Donc on est dérangé yo et ça ya moi c'est grand frère, ya oncle na yo. Moni ki mon qui les a compliqué ya Moïse. Au monde qui diable les a risé. Est-ce que Zoé Banakata Makamwana n'y a pas de fongoli porte? Ceux qui n'a kidnappé, oui, n'a pas de fongoli porte. Ah oui, bien. Moi, la négation, on s'en a mutu comprendre ma bien pour et permettre à mutu. À côté de la carte, il y a libéralité. Donc, ça dit, Christ a libéré. C'est un peu ça. Tu sais que tu as une porte pour ta famille? Oui, n'a pas. Ceux qui n'a kidnappé, n'a pas de quarantaine. N'a pas pété. T'es sûr que nenda kwa na to lingo yebate là c'est vrai mais problème est ça que quand nous au côté ko embrasser monde eza ya molili eza loko fongoli
porte mobimba ya famille na bino. Yango moni porte wana ye attaqué ka yo moko et tombé na mwasi ya grand ya oncle non et koka ko tombé pe na petite sœur na petite sœur na ye ko tombé pe na grande sœur cousine moko boye maman leki moko boye ya mwasi tellement yo ndo za porte ta famille na bino yango esimbi ka bino. Yango na ye kasi bosunga ngai. Yango na ye pa na bino bosunga ngai. Siko toye bande ni so abimine te nga siko problème mo ko inquiéter nga mo mukese dans ces coins là. Yango na lobi to benga bango to tuna bango. To tuna bango abimine na vie na yo. To benga vie na nga Jérémie ana. Aya. Na moi ça ndoko na biso. Ah osola na yeso basi ba sa couple. Mo yo na age na retour na moi ça oncle na yo so sa bimina mobali na ye. Ouais na ye ça ba intimité na ba. Na évidemment mo venanga salaka so ka bimina mwasi des fois mwasi pas kufa yo so na mwasi ko mwasi ya oncle nanga asa da na vie na ebité sa bimina ye wa bimina ye non tim siko soki nde sa bimina mwasi deux fois ndingo lobi et ça la combien de temps comme temps aive aibisanga so ka bimina mwasi ça la 3 mois après oui ça la 3 mois pour moi ça kufa ndi moi ça si qu'on a évité est-ce bon d'abord biminae ou pas biminae non tu n'es pas fiété vena tu n'as qui était parce que tu étais émotionné tu n'as qui était osaki émotionné pour makamongo comme libino et quoi le lion non nandimete oyo ongana omone ezala yango on dit mandenge ni makambo batu bakutana na babala bala ba makambo ebele batu bakutana. Yo na pas bino na benga ta oncle aya on expliquer depuis na kende pa na tika ko ebise mambo te na ebisa gete o yenga ko vérifier si réellement kenera ko tuna ezaye o ezaye te o mone pas vie na yo ezaye dur ezaye. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tozo bande konyo surtout na téléphone ngapi na ebi que peut-être moi si pe ya oncle na yo c'est très important dans Katama Kam. Est-ce que ça réellement cas envoûtement par rapport à n'ingo yebelifié na yo ou bien ça moi ça la du terre. Tout ça il faut rendre compte de ça. Donc qui version na yo mais on dit pas que tout oyo yebisabiso ça reste à vérifier. OK, mais je pense que il faut affronter toute personne. Yo c'est limité quand na bateau na pour ça c'est limité. Mais biso na lolenge na biso na moi sagesse moke ko la pesa biso ya wana nde to lukarato joa ti na balé cancer. Je pense qu'on va prendre une pause. To pemi moke to profiter na pib na biso to se retrouver après pour que to continuer cette émission na biso. Merci. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bosalaba Donabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, RTL Monnaie. Tozwani Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Partout dans le monde ici Rock City Angozo awa toza déjà na kata Rock City la cité des chrétiens mabele ya bana na Nzambe
Rock City, la cité des chrétiens, où epesami pona yo, pona nga, pe pona biso banso. Bandeko na nga ya diaspora, bola muka, promotion ya mabele na biso ekosila kalate. Kimambango esika ozali, yaka kosomba mabele na yo, na prix promotionnel, na $1300 ya pamba, okomi mokolo lopango neti ba G. Na $1300 ya pamba, olongwe na vie ya kilokateur. Na $1300 ya pamba, olongwe kodefa bandaku ya batu. Kimambango, parce que temps eza mukie. Moment ya promotion batiaka ngo mingi te, batiaka ngo ka muke. Pona ba o baza na chance nde bakozwa opportunité wana. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Bravo Josie, c'est le gars les âmes qui pleurent. Merci beaucoup. Nous avons surtout pour soutenir Orphelina. Nous sommes là, tous là. Nous avons surtout lingara kusala nzambe na ba œuvre kusala musala nzambe œuvre na nzambe ndenge nzambe akotinda biso to sala. Nous sommes là botindeli bana na biso lusungi en tout cas ekosala malamu mingi bana na biso baza na posa na biso tosunga bango na physique tosunga bango spirituellement financièrement ekozala vraiment malamu mingi ba vieillard pourquoi pas bandeko na biso baza na ba difficulté baza vraiment ebele. Il y a des cas sociaux où ils sont très difficiles à gérer, il y a des familles où ils sont difficiles baza besoin de sungi yangana yo pour que tout ça la musala nzambe atindi biso. Merci beaucoup na papa Raymond Biscotte, que Dieu vous bénisse depuis Australie. Merci à tout le monde, merci à bandeko sur communion no membre été beaucoup ma membre et à soutien bravo Josie et kozala vraiment malamu mingi nzambe akozanga te kopambola bino. Pourquoi pas maman Dibora depuis français. Oh maman Bibi chez Zota depuis Paris, que Dieu vous bénisse abondamment. Nzamba pambola oncle Langa Ousmane depuis Londres, que Dieu vous bénisse. Vous êtes belé, vous êtes belé. Naba oyo na etangité. Nzamba pambola bino maman Jackie, maman Hélène, maman Clarisse, maman Deborah, maman Esther, maman Lydia, que Dieu vous bénisse abondamment. Ya papa. Vous êtes maman nga naza Uzawa? Nazali. Comment Jérémy. Ah, Jérémy. Ok, papa Jérémy, na benga kyo a puto sola mamuke, na yabi ke nonzo moment ta ibelete. Parce que oza na kata makamba spiritualité, tu ngato sola on a ka juste na des questions. Et on tourne pour na makambo ça. Tu es maître spirituel? Madame. Oui. Ebi rendez-vous au bing onaye awa ngana boule na ngape na yala ngate. Na kama maître des temples. Na muto pesa ma valeur. Est-ce que quand on a maître des temples na temple na yo. Soit na ebité ah na osalani. Les émissions. C'est émission. Oui, to benga kyo, to informa kyo. Ubangi temple na biso. Temple o ici ko biyo bangi yango. Ubangi to bangite. To sala laisse. To solo là parce que to benga kyo ka juste pour une émission des questions. Biso surtout sans ka spiritualité. Surtout sa spiritualité ka moko to solo li. Ce qu'on a en spiritualité, ça va. Est-ce que spiritualité ou la spiritualité, est-ce que oui bien vous? Oui. Qui s'oppose à aux règlement nango? Oui. Parce que na muto na ta reconnu. Je suis maître des temples. Ce que yo spiritualité ni no yo salela parce que ngana yebi spiritualité on a
il y a Dieu le Père, où il y a le Maître suprême, il y a Jésus-Christ. On a évité ça tout ça même ma vie. Vous avez une spiritualité, Anani? Il y a Jésus-Christ, le Dieu créateur, le Père de tout l'univers. Il y a un monde de spiritualité. Ça va, ça va. Madame? Oui. Non, pas ce plaisir, non, c'est plus ça. Vous n'avez pas ce un grand prêtre, ou un grand maître. Tu vois? Jésus a un disciple. Ok. Tu vois? Nzambe a un disciple. Ngape, na mutoyo, na muto na dorakai. C'est maître du temple. Dans aux côté mon Jésus alors. C'est différent. Parce que ici, on est à l'aise. Ok. À l'aise. Donc, ça se comprend, il pose un disciple quelque part. Oui. Ah. Si quand on a spiritualité, mon côté spiritualité est positive ou négative. Donc, quand on a stade, on a une go qui est nabiso. Et que c'est dans la place ni. Et que c'est dans l'olé ni. Spirituel, yom tolobi na ngati. Jésus a sa disciple na yo. En tout cas, on a partagé même ma vie na yo. Parce que mon tournoi soit linga amba Christ, a comme disciple à Christ, soit tamo na makomi à Christ. Yo pour le bosa disciple. Oui. Bisika pe o adora kamuto. Na muto nga adora. Yo pour ça na muto yo adora. C'est ça. OK. Et ça peut m'abêter. Yo na linga lo ba différence ni les abo keseni. Ni les alliés entre cause la disciple ya mutuana na cause la disciple ya Jésus. Merci. Est-ce que vous questionne les alliés? Merci, merci. Vous questionne les alliés tellement ébélé. OK. Omoni bino boza ba frère ou ba sœur ou sambela na l'église de réveil. Vous comprenez? Vous doré muto bo monate. Tu vois? Est-ce que depuis yo boto machuna ajomo danchana? Yo mona kina misalati. Na misala? Ndeti ngambo. No mona nzambe po no mona ochi. So ndongo saboye est-ce que pourquoi il faut que Jésus fait qu'il tomoni au soleil? Oui. Et c'est nga. Même pas. Même pas au sala ngote et simbate. Ayaka. Ana lolenga sema. Siko oya bino ayaka. On soit un grand prêtre. Non, soit un suprême. Suprême. Jésus te me yoza suprême. Maman. Na sombaka eloko te ni na vandiao. OK. Ça veut dire on a zango bosenga ezaka maluba parole. Na évoquer et bini. Tu vois? Ce que na éviter. On reprendre nganini pour obenda ngesika yosa. C'est-à-dire dans la spiritualité, nous vous appelez makambo biki ça appelle batou. La spiritualité. Batou peut babika na nzela invocation maître na bino. Naza disciple na ebiso on a ebiso la réalité. OK. Tu vois? Ça veut dire na quand il y a temple grand maître azali ba disciple pe bazali. Et naza mona liboso ya grand maître. Mambo oza kosola ngai est-ce que yebiki naza muto na bata mama kasi. Faut faire gaffe. Bon papa quand on a intimité quand on a maman ko comme ça on fait gaffe pour na sali. Parce que tout na ba question c'est comme si au kanga be preuve moko boye d'habitude na grand maître. Na maître du temple. Non, faut na ba réserve. S'il vous plaît papa. Il reçoit non. On est venu na aucune ngapi. Bon ka soya ki point ni so yeba ki au salon émission to répondre à la question na biso te falo ya non te. On a solo ba ndenge na so dévoiler. Depuis qu'il y a ba ami oyo ba so sama mo koleka nga et bien go. Bon, OK, d'accord. Pour na énerver oté, pour na pour ça si c'est mission na dans le calme. Poser ma question nécessaire, moi je pensais que la question n'a pas posé est nécessaire.
Mais le quoi ça li kambo on a dévoilé ma kambo ya monde na bino za poso au dévoiler en côté excusez nga pose des questions que na posé yo mais au ko permettre nga ina ko telo invité na ki nga mo ko be invité kasi tozo parler ka yo boyi na okoloba mais bato msusu baye ba ko permettre biso to éclaircir ma kambo mais toi na besoin de présence na yo avec beaucoup de respect je demande au pesa mata. Est-ce que vous avez na koti na plateau na yo? Na sambeli même pas? Te ngaka andi na sambela. O sambela nani? Devant eza plateau na ngai. Ça va. Ka ngani na ko sambela. Nde eza bu nso kota kia. Eza dia sanctifié. Ndenge bino pe o sanctifier temple na bino ndenga pe ana sanctifier plateau na. Donc on peut permettre prière mon côté sama. On a des naissances. Au permettre nga tous en un respect à droite hein? Mademoiselle oui la seule erreur yo so na est-ce que ndongo zabwe hein Rosa na lingundu soit Rosa na hernie soit Rosa na opération ma di mona nzoto na yo hernie pas bani bani tu vois parce que ma di basi obino basi bosana est-ce que ba triton na spirito pesili nga sala mais pas en disant alimu ça ba opération non alimu c'est pas nani azanza ba t'expliquer ali t'expliquer alimu c'est bonde li peside longwe alimu c'est pas nani oyo mona beaucoup de témoignages mais yo pour ça là na so na sala tout bon le quoi isa bongo ya mwana en tout cas na zena poso na makasi zena poso non parce que toi na makamo ko oro pourquoi yo biki ça ba malade ya spiritualité au biki ça biso pe baka o senga mbongo combien ola bongo pesa ngai te so inde tinde kwa lingi ebi mademoiselle soit chance soit mpena ngolu yo so na grand prêtre dans ça ka ngolo yeba Yesu papa vous comprenez peut-être so na kena simana yo mambo yela oyeba ngo te na lelo yela ngate te ya bien ya mabete ataka ya bien wana ozo uta de la part na ona limi na ngate s'il vous plaît ceux qui moi ezali boko tela ngai ndeko to sona papa je pense pas ndeko bo comprendre nga to kena papa Jérémy Cap et de to kena il faut supporter tout le monde. Bonjour papa, vous allez bien? Prenez place. Vous s'est retrouvé facilement? Oui, n'ayez pas fait une explication en tout cas. Attendez, nous commis bien quand même. Nous allons monter dans le plateau. Bon, invité nous to bengai. Mais on s'est dit quand même bonjour, bonsoir, c'est très important. Oui, na salon qui déjà on a côté na pesimbote déjà. Mais boye bani quand même, non? Bon. Zomo na eli susu. Neti nazo ye ba eli susu hein. Oui, ba eli susu. Donc elongezo semble ils ont rappelé quelque chose. Zomo na muto neti na mona ekala bon. Quelque part. Papa Jérémy, oui balade. Invité ngo benga ki epsenga yeyo. Oui bien. Mambo sala yango yo. Oui. Eza moko ya musala tout ça. Musali usala. Ka ono sala. So obenga ye papa ya nini to so nini. Na sûr hier pour reconnaître penza te peut-être qu'on quelque part mais yo pour reconnaître. Et là, nous ont rappelé pour nous. Même pas. Voilà une idée. Je suis sûr. Trop sûr. Attends, la spiritualité, non, on est l'autre. On a posé au moins la spiritualité dans la vie. Il est dérangé, maintenant. Non, attends, maman. Kolobini, libre ça va. C'est juste une petite question. Sozo ebaye, tozo ebaye. Merci.
Est-ce que papa nangai comment nani? Mon nom Olivier. Ah, papa Olivier. Oui. Ata idée mon kozo yela ote quelque part? Bon, kobima mingi tantôt na kuki koyebene na zomone na ba quartier tozalaka bon. Je vais souster façon na quartier oui. Mais na loi déjà. Familier. Non, amete. Neti petit quartier via quartier. Oui. Ya misika to ya pembeni. Bon. Tokozala ya ba musika ya ba feni kaka hein. Te ba feni te moni ontumso ezala ndeni aza pire vie petit na nga moboye soto na obima na ton na pesa ke mbote. Musupeza rare oyebi ke wa za petit quartier mais emso se salwa na bino te zara ba bonjour bonsoir. Ezana batumso na quartier komona kai po pesa ke mbote te moyebi ke mutu ana zala na quartier wana. Bon ndenge topanda na bamponga na ngai trafiquant na bima na ngai. Oui. Ndeni madame non. Ah. Comprendre te point wana que toucher ana pasi makasi koloba point wana na déranger wa déranger nga makasi limbisa déranger nga makasi tant que simba de kamba mwasi oh sorry c'est nga pasi makasi en tout cas sorry excuse-moi pour ça papa tu es marié papa je voilà limbisa nga papa na nga Olivier en tout cas non kota sukuna mademoiselle on a vraiment la vie privée na ngai s'il te plaît ozana lutu na sunama yepsa obengele kinga awa otuna ba question nini tozala penda honnête itipe otuna obala ozana ni pa non so moi déranger olimbisi ngomo teta na tuli papa Olivier lobi kokota wana teza sujet zo déranger et ça peut kandenge moko ndoko ebisanga oui natala s'il vous plaît ozana moi si bala bana boni na moi si ozaka na moi si limbisa ngai so moni na izo pourquoi non so pose question ça a toujours énervé papa comme on ta lo zo lo bandi to pesa maman tout ça veut dire obenga po tout na so na bala te yango penda te na tunio na yango penda te sa bite émission mais kasi moni ta vie na kasi uko kita to ta vie na za kimia you respecte ba vie te Vona grand prêtre. Dans le cause grand prêtre, donc comme grand prêtre, tu as vie non. Papa, est-ce que oyeba ki papa abiso aza prêtre spirituel? Est-ce que oyeba ki vit pour ndo sur la planète? Est-ce que cause na idée wana? En tout cas, tamuke zate vraiment pour ngana bimaka mingi na déplacer mingi. Na ebi vraiment misala na bango wana te, nga sala misala na ngai pe natala nzambe na ngai. Oya bango na ebi. Yazali aza oloko bono ki panete ka boye ba période wana aza maître spirituel. Donc quand on va maître spirituel, on comprend. Comment c'est le marketing? Kasi on dit que ça va to boyo yeba ndeni so papa za pour sabika. Ça va. OK. Et ça ndinga mabite. Na ebite kobika na ngai o na epa na e ozoye mimi po abikisa ngai na ebite soki na maladie nini ou bien na problème na za nango na ebite. Kasi ngala tunyo likama mwasi na yo lobi ote wana moyena simbeza te pour zo salo passe. Bon. Soki expliquer ngata likama mwasi no ango passe ngo eza côté. Mama, so na bandi ko expliquer o makambo ngo eza passe. Parce que ngai na bimaka mingi. Déplacé na yeko zonga ndenge zalaka kopesi mama mbongo wa kende wenze. Pandi nazo beta na ngai ba jeune ndako nati mwana muke po bana misusu bazalaka wate nazana mwana nanga muke na tikalaka naye yeta ngwa kendaki wenze na pesi yake wenze etikala ngai ne nazo bisa otilelo oyo na ebi place mwasi na ngai kenda te. Donc déjà boye mwasa bimon ka kenda wenza bimanga oyo banda kenda ba jour c'est déjà ebele na souci makasi mwana batu na bali na mbongo donc atano zotu nanga boye esa na pasi yeko matina besoin na luki place na ko lokate partout luki omoni na zongi na famille na bango ba komo déranger nga lisusu baza na posa mwana na mwana bango bungi po batika kio na maboko na ye oui na bala ye aza mwasi na zala na ina ndako ata na voyager atikala kana mwana nanga siko na tikali na mwana tio benga boye na tikali ko tika mwana na ndako esa la ngai pasi moya ko mademoiselle na kokinde te papa si papa gérer maître pardon fanda
Papa Jérémy. Oyoki kati, yo spirituel. Papa Est-ce que vous c'est là moi si ma pratique nous. Avec un bon après ça. Qu'est-ce que c'est là mon tout papa ça un souci. Est-ce que né na salle bitre bon na salle mabe. Papa ça a ça neto yoki likambo le cause maître spirituel. Est-ce que papa est-ce que beaucoup soit na yé pour que parce qu'on a besoin moi. Bon, nazo mona za monter. Basololaka na moto aza l'aise akoki koyamba aza monté donc nani ozo solo na ye moto bengisi biso bo ndenge nazomoni aza savana kiti savana kiti monsieur soko yebaka mabelo esimba mipaya gérer maître du temple tu vois moi sous abongio c'est combien de jours qu'on a été non c'est déjà le kolebele otolanda déjà ba 3 semaines tozokende na mona moi c'est na été déjà mi koleze belé 3 semaines déjà eze belé 3 semaines moi c'est moto azomona na tabima kenda wenza tikanga na mwana tisiko papa kaya mwana madame nakobelo omoboye omoni spiritualité ils ont physiquement beauté tu vois et c'est le koyo tant on s'en va concentrer mais c'est à la cran oyo tout traité en mot pena bien naïbi que ici tu vois Zasi oui natamboli kutu tina ba la police na alerté batu nyonso po mwasi na ngaza mwasi akobunga te na quartier wana bayebi mwasi ya homme d'affaires a mwasi akobunga te mais ndenge ozoloba bon nazo douter bon nayebi te ça va si ce soit madame tokenda toke sala bon sakaka bonga bien na ngai mbongo ezelo te na kolongole loko a valeur na kopesa o na place ya mbongo wana ozosenga ngai. Bon, OK, d'accord, merci beaucoup. Loko ekomi bongo, loko adia boyoka ninga linga boyoka na bongo. Parce na mobali bona ko sirige pourquoi? C'est ça, omoni. Moi que na bengile nga na ndinga mabete makama mabesa na ngote. Papa ça va. Il y a retrouvé à moi sinaé des monde parce que ça ino ka monter mais avant là, na libéré bino, nous tout soit sur un problème sous. Nga na zo ba marché, ba marché na on zo lo wana. Bon, on a eu un gâteau pesangé le côté mais donc ça bon, ça télévision. Mademoiselle, est-ce que tu as ça l'émission boy? Faut pesango bon. Bon. Mbongo nga mutu na kopesa osoki na moni mwasi ya mona. Monsieur yokama. Et puis faut pesango bon. Maman. Aux connaissances et spiritualité. Connaissance c'est nazu. Et vous allez au terre. Na moni l'autre. Pardon, to comment anas. Pas quand c'est la ngai papa ya. Ndeko musu ça un problème à kota. Pour que to meka osulana. Ah, ya. Vous avez non ka awa. Ana CP loko kinde été fanda. Ndeko mose. Vous avez bien dit, vous commisez combien? Non, bien. Bon, ça va tout le monde est tout petit n'importe quoi. Nogo. Bonjour. Moïse, bonjour. Ah, yo pouvez aller ce soir. Bonjour. S'il te plaît. Moïse. Nogo. Ça bien? Na bien. Activité non den. Moïse. C'est qui bien. Bonjour. Yo peux bien que avant. Appelle Nazar. Mademoiselle, il faut passer beaucoup de respect à sa petit frère. OK. So, dès qu'à Kotiboué, stoppez. Question là. Ah. Là, stoppez ma question normale. Oh, Bengili Soul. Stoppez ma question. N'a stoppé ma question.
Ok, je te respecte, tu es mon invité, faut à la l'aise. Papa n'a pas Olivier. Par exemple, aller baza, neveu non ça va pire, pire hein? Oui. Ba travailler ba on mi balé, am soye ba mam petit. Na neveu non ça. Oui, na bien beta balé. Grand joueur, oui. On découvre un aussi qu'on qui jouait en aïe. Ni ne les kana qu'est-ce qu'on a surveillé moi na. Il y a aussi. Oncle yo. Et grand frère na une plus vieille wana kozalo mulaite zano mo pousser s'adresser so ina no koto na ndeko olobi na ka l'essentiel au bengel. Bon, merci. Jérôme Moïse wavi na ngato bani musika e bien makambo ngano to sali ason fa bolimbis son c'est loka no na nani zone c'est eloko noko na o eza pa na yo pardon penda eloko yanani nasi eloko na mademoiselle maamuni na ipsanga ebelo te alobi zongisa eloko ya noko na ye noko ngato zela. Oui papa s'il te plaît eloko yango neti eloko nini pongai nazana eloko moko te oyo nabungisi à part kaka mwasi na ngai nazana eloko moko te ngai nabungisi ya noko nanga jamais nga na kosalo mabe nonguza wana tina yaka epa na yo na tuna oni tuna ngai ndenge mwasi na nga azomona te oyebisa ngani akenda wenze banda akenda wenze kosomba biloko atika ngai na mwana oyo tisi kwa azwa te 3 semaines yango tozokende. Merci. Pardon. So na yebaki okoya awa nangaki na ya awa te. Question no tu na ngala son selo. Les nazo sani. Abomiye ou bien ndenge nini? Oza petu na makasi. Na ebi. Siko relation na relation na okoti siko na famille na biso. Po ebang. Ngano to ebani. Partir lelo na yebisa noko na vérité. O ngana yo to sali. Noko. Loba Jérémy, loba. Bana yo kasi Moïse. Moi si na yo assez panay. Quoi? Moi si na yo assez panay. Moi si na ngai. Oh yo bana na ngai. Assez panay. Moi so. Atinga na bana yo koma musika ewo suka wote wala mwazi na wai wala mwazi na wai noko mama na wai noko yoka fika chelemi noko usana kama wasala ya mwana mimi mwazi na wai pardon noko efini noko fan to solo noko mama botika mwazi na wai noko mwazi na wai pardon noko mwazi na wai mtu mtusu bameto to wasala naye Jérémy, il y a des choses. Jérémy, noko esi na lambela olia. Na yebi noko. Ose na futela o minerva. Na yebi. Ngana pi melombo me mwasi na apesa yo. Noko fana. Modi. Bana na. Onine yela ngai nzambe. Papa, il a dit ça. C'est son nom bani ko. Bitumbe bunjala. Moye bate papa fanda. S'il vous plaît, tout se calmer, mon mouki. Papa, c'est bon? Maman, pardon, papa. Noko. Et si l'ité. Moïse. Et c'est belé au loba. C'est que yo yebi nyonso Moïse. Na yebite.
vie Jérémie ngaza wana avi nanga aza maître to seni ma mebele tininga linga basi na yebi à cause baso oba kufaka na yebi à cause nango et moi c'est nanga pas kufa ti azali no nzambe mama bana na ngai ngaza wana yaza so lingi basi sabina bango 3 semaines pour kufa yon suku na 3 mois 3 mois maman émotion je te comprends donc c'est là papa Isabou donc il neve na yo nga pe na ko ati ba ni ba betanga ya neve na yo sala association na papa ucha ozolo ba ko yebe na quartier ndenge na kubeta bali na ye ndesa kike bakende ko yeba a initier neve na yo atika mutakala na minuit akote na sa makulu donc Jérémie pour achaka babi et puis pour so rabilo kwa batu na ba boutique na ba restaurant ofele Moïse oui nde siko na okende nde akenda wana nde akeko retrouver moi si na yo nda kwa vie na ye yango moni akoki o supporter yango te yango aye a papa na nga ye papa na uti da na pema nde na zawa yes yango na bengi ye na bengi pe boya papa pardon malembi siko na agitation botoko tendeni nzambe na miminga mna famille na bango ondi matonga na ebiso na amona nzambe demi bisanga na makamwana na Jérémie do sala kota na pardon fana na batakota fana na bona maloba kuta olobe ko mukunga ngai po don nangina ketama Nicolas osunga Moïse mama bana na ngai osunga ngabo kotila bana na ngai mais papa pardon bana na ngai pardon bana na linga pendant de ko Jérémie azala mais bitumbo yo bundisi e o na ye pas ça pour ça beta nga donc nga zonga na plateau ça te bo limbisa biso pardon to gérer no makamna mwasi to gérer no makamna mwasi so akomi prêtre à kota poto e bane to ko sala pour no solo la mais nga no singa na okimia yaya omoni nzela no tambolo na tala biloko obima mutako kufa yo mozomona ba pema ni to zui a mutako ko kufa awa kufi penda a to memi pe problème to memi pe ngamba parce que likambo ena ngwa esa likambo ba blague te za vie ya batu mombeza danger mais yo aussi minzela okay oyo yebisa soma comme c'est bien mais to yeba réaction mutu ndenge ni to yeba problème a mutu ndenge ni tande oncle no kangi te papa malembe papa est-ce que ko fanda navandi mama navandi navandi naza bien mama aussi osomoni mwasi yango siko nga akomi pe kobanga okota mwasi yango poposa pe na maîtrise namona ye so namona bana na nga baza na poto atikelanga mwana moko tozala ne soki na voyage atikalaka na mwana wana siko yaya est-ce que oyebi ke makambo wana osaki il faut renoncer na motika nayebi soka makambo l'équipe na gati na l'église batianga ta maboko avant batia maboko yo moko d'abord faut confesser on confession o sala yango de tout na lobi o esa confession te o yeka o loba na esa une partie mais deuxième partie ça dit peut faut loba pena makambo ba pratique ba mamu on na butu qu'est-ce qui se passe bonjour madame bonjour comment vous allez bien prenez place papa télématé papa téléma kasi madame yewa mama uti wapi? Uti wapi mama? Niko na bele mai wapi? Mama mwasi na ngai hiyo. Mwasi na ngai hiyo mama. Mwasi na ngai hiyo. Mwasi na ngai hiyo. Usa shite bo itame na. Niko na bele mai hiyo. Na bele na mama bele. Papa bana na ngai. Mama bana. Mama bana. Yo fana no out. Yo fana no out. Tika no ya fanda page nde boy to ko sola nde. Fana na. Mama nakata mama niko na bele. Mama bana. Uti wapi mama? Boni. Malam mama. Oza bien? Naza bien. Mama na fanda tana kitala pembeni. Fanda. Outi wapi kasi? Mobile no azo regretter boyo outi wapi? Azo mobile na ngate? Seigneur. Zambe. Papa malembe boyo pikele biso pisa wate.
Papa, papa, nini basali ye basali ye nini mwasi nanga tambola mituka mwasi nanga asuye bien mwasi nanga azala na via bien nazanga tende na tikuna na nzela na ndako tina ya nazanga tende ndako nini outi no c'est pas na ngai pano wapi oyebinga namona comme komo boya kuni pa mbali nanga Seigneur siko ozo reconnaître mobala bala oti yo bala te siko ndako yo wuti eza ndako mobala ngo komoni ne mo mbali nanga Jérémie my God Seigneur papa malembo wa so krisa papa siko papa zo sexanga we sanga eza nini boyebisaka no eza nini nga yebi na ngai okazosekisa makambo azosala siko nga nauti epa mobali na nga na ndako na nga sikoyo te asuye te ninga azala na asuye te nayebi ye mamutu asalaka asali ye nini Parce que c'est maîtrisé, papa. Yeshua. Il y a des choses. Beaucoup de choses. Il y a la kisi, il y a la kisi. Siko ko mantuna mwati mututu bobali tuki Jérémie soki nani fanda o esa balo sambo esa makabozo sala wana ti ozo sala wana opesa solution ya mama lokolo bi so reconnaître ndeko ngala ko sala na o musi na pamelo na kombo ya Yesu kombo nona Abigail lokolo so reconnaître kombo na Abigail c'est qu'il faut reconnaître bisiko biga na ngai na pas million na kombo ya Yesu lokolo so reconnaître ça Abigail nga na pas million sous na kombo ya Yesu mama Abigail nzamba za likolo besprit nyonso eza likolo na question to noter mais na ande la poser Christ katina nga oui skoyo nasali nini osali nini nasali loko te bando banaki opamela nga na kombo na Yesu naza ndoki te naza moyibi te nasali pe loko moko te nasali nini oza ndoki te oza moyibi te oza nyonso oza eloko te mais nga na pameli d'esprit wana conscience na yo oyo eza étouffé mayele na oyo babloke bakangi yango yango nde na opameli yanga yango nde na opameli lokolo se reconnaître que oza Abigail ozo reconnaître ndeko oso mona quelque part na kombo na Yesu balobi milimo nyonso ekofléchir liboso ya Jésus-Christ de Nazareth tout esprit eza kati na yo na baquestion otuno te me na okotisa Christ kati na makambo botraita ngo na physique bozwa solution te bozwa solution te eloko nini oyo Jérémie asalaka soki alingi azwa mwasi ya moto asalaka nini pratique nini asalaka aza na puta mwa atambola yango soki yanga alinga mwasi mwa apakongo nelongi ntina maboko okosi yoka ngai kati okosi nasilisa ti walokuta ka Jérémie oyanga yo alokuta soki asali yango maloba tu oyo aloba devant mwasi pandima mwasi pandima moni makambo nyonso tozoloba wana makambo nyonso oloba aondima o te mama okopermettre nga to prier yaya est-ce que vous a prié pour la prière papa est-ce que vous a prié papa papa oh toza wa
Na lobby bon. Lobby maman. Sikoyo émotion oui. Nebi keza passe, nebi keza choc. Mais pour récupérer espoir moi si na ozo battre que faut à consent. Est-ce qu'on dit bien non ensemble? Ndimela nzambe mama. Tuna ndimela nzambe te mena bala ete metobota ne bana wana te. Le quoi foi no eza lié na kata makambo wana. Yango na lingi ozwa foi na yo okuwa na Christ ke moi si nous capable de nous délivrer. Amen. Hein? Amen mama. Otie foi. Otie kondima mama. Na tondisi yango nyonso mama. Na kata makambo wana. Nyonso na posa na ina ondima ka nyonso boloba na salela pona mwasi. Te kondima pona biso te ndima pona Yesu. Amen mama. Biso to bikisa te mutabikisa izanza. Amen. Maman Abigail. On va permettre biso to bondela. Ce qu'on appelle na tout ta question mokona. Nde naza na comprendre te. Bobengi singa na ye. Namona ekomi ba poudre, ekomi kobondela, ekomi be esprit, nazo comprendre to juste eza nini. Bomoni nanu nini donc o liboso na osali na eza na façon na munene peut-être pas obimisa milimo na eza katanga mona yebi yango ti. Moi biloko se na ko fundo pe ba ko kanga yo. Asibili moso eza katsa montomi ye. Et pas nanga so na yeba ki ninge na ye te. Moi de la sabo na koki na ngape ko expliquer ma kamine. Mais problème eza ta na expliquer au comprendre. On balio. Ta no ko mono ko mkono ya kina ndo sepela no te. Bon, na lina salelo moi na récapituler mukie. Maman Abigail azaki mariée, maman Abigail la banana na papa Olivier. Babota bana misu baza na mboka paya. Misa tuna voyage moko to tikala na ye. Misa tuna moko ati. Maman Abigail aye ko se retrouver na ndako Jérémie. Yande ko Jérémie, ndeko Jérémie azali mutu akisi. Jésus. Akanga yo, enfuta yo, otika mobali na Olivier na mwana moko po misu bazate. Nde omoni siko ke okondima te. Ngai te. Nzambe na ngai. Wana yo te. Te ngai te. Obala te obota te. Te. Nga Jérémie to boti na bisuti. Mais obota. Na hibite. Ça me dit moi si na ngai. Na bota. Nzambe. Parce qu'on a ebisi yo te. So na bina expliquer aussi ko comprendre. Yango na na posa to sambila. Nanga. Biso nyonso nde to sabo to prier. To sambila poani. Ti oye bali kamtoni. Yo permettre biso to prier. De so sambila nga ekena nga. Problème te. Mama busamba tozonga nenzela mona ndako. Papa na ngai. Ozonga na nani? Nga na kwati na ndako mama. Mama biga. Noko ni mobali. Papa na ngai. Tozonga naye. Papa malembe, moni lolengo lingo mebela makambo wana yango te koza. Nikole bele mama na yeba ki akufa. Ne na moni bo nani. Au nom de Jésus. Ndoki na zone dimate. Ngana ko kufa obomanga. Na ndimate. Eza mbana suka. Nzambe. O mama bana na ngazala ka boyete. Soko ndenga yamba ngo ndimate suki na ye. Me yokanda ko mopamela nga lisusu. Ma je neza nga mos na ete. Abotani. Batu pe bakokana kamona. Nzambe na melanini ata na milicho. Nabino boyokana kibino nyotu misatu. Boyokana. Omoni siko. Mon cœur. Procédure onga na olingana kendelele yo so linga. Mon cœur mama. Mutema na ngai. Atikala na bana na ndako. Procédure onga na olingana kendelele yo so linga. Papa kuta bimi atiki ba mapapa na ye. Ana pamba mtu. Non kena mapapa na utamba na musika. Pardon s'il vous plaît. T'obtiens quelque part s'il vous plaît. Maman. Papa nanga tika boye ko. Tika li papo mama na mona ye. Ata na justice no ke kala li papo yo. Prière na piste de solution prière au ite osa prêter. Siko boni ngato sandeni po la seule chose que ko sunga biso na bino eza prière. Ça la prière maman. Tant yo zo kota ba contradictoire zo kota bozo kende bozo sala bozo te ko sunga biso. Basambela mutu azobela mutaza ba pomme nga na obela tina nga ba pomme te bosambela pona nga. Olobe. Nga na obela te. Na tunika mutu na mo. Ma biga. Ibisa nga vérité. Na fait Jérémie. Bima na ye, ona mte bima na ye. Est-ce que ba question pendo tonga na wata ya ko répondre au te? Mobali nanga Uzo tu nanga songa ne to bima to bima. Aza mobali na yo te. Aussi bon ça couplé na. Un journaliste.
question na pe na moi répondre te peut Eh bango ba bimanga na autosolo. Moïse abimana déjà, yo bien abimana était Moïse. Bon, pas de problème, s'il vous plaît. Moïse babima déjà. Et ça c'est abiso to solo na bande na biso après. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Alléluia, alléluia, imposons la délivrance de Dieu. Nanzotoyo. Toute plante qui n'est pas plantée par notre Père Céleste, on nous a la déraciner. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'on annonce de vendre dans Zotoyo, il faut tomber l'esprit à maman Bigaël et son à la Katsanzoto. Bistika nyonso bakangaki esprit na ye. Kaji nyonso bakotsa ki ye. Elle la récupérer. Tozo seng esprit na ye. Et son à la katsa corps. Allez, en priant au nom puissant de Jésus. Allez, rentrez dans ce corps. Allez, rentrez dans ce corps. Allez, rentrez dans ce corps. Dans le nom de ton esprit et de ton corps. Dans le nom de Jésus. Allez, regarde ton corps. Abigail Songa. Songa na nzoto. Allez, Songa. Yes, my God. Allez, Songa. Gloria. Allez, Songa. Merci, Jésus. Allez, au nom de Jésus. Merci, Jésus. Allez, Songa au nom de Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. L'agneau de Dieu. Abigail. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour Ndeko comme on a Moïse. Il n'est pas dans la même situation que Ndeko. Nous allons prier pour lui parce que tout le monde qui pendant qu'on priait, ils ont la manifestation et salami toko bon de la ponaye. To bon de li. Jésus est très que notre
soit sous ta protection. Éternel Dieu, esprit nyonso soit habité na kati corps. Éternel Dieu, allez, et soit ordre à libérer nous autres par le nom de Jésus. Allez, soit ordre à libérer nous autres par le nom de Jésus. Allez, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Allez, libère ce corps. Allez, libère ce corps. Dans le nom de Jésus. Allez, libère ce corps. Dans le nom de Jésus. Libère ce corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom dans le nom allez, libère son corps. 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 Libérer maintenant. Allez, bima la nosoyo. Allez, bima plati bakangayo. Le monde a volé. Allez, sors. Rakaya basanda na bo. Bima. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, pasteur Gilles, bon de la pour papa. Là, papa, au cambi, biso na prière, je pense que na adoration, biso toye ba après le que Dieu vous bénisse. Allez, consoler, éternel Dieu. Nous serons les hommes confessés comme vous Dieu de voir dans le nom de Merci beaucoup, maman Abigail. Ozawa, Ozali, tu es ici. Tu es ici. Tu as fait grâce. Papa Zanan. Oh, gloire à Dieu. C'était ça, Dieu s'est manifesté au milieu de nous, le reste est au sol en oh, Dieu de miracle. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyesto yebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution ezate kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samu to asimba ngai moyen na bouger ezate boyibi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki Misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na Misunga bango moko pe bakolo Misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce
que na iko mona lumière bimelinga bino mongo yebi 8 ans c'est beaucoup na moto omona kate oyeko zwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asala kati na biso banso nde pona nga monisa mikati ngai bandeko natondi botondi pe naza ko kumisa pe ko remercier ye papa Kanga na nyoko makina maladi oyo babengi AVC na kweki makasi ni maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti l'hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nakie kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka kena kotambola susu te babeki bapesaki ngai natiki kobwaka yango velo natiki kotambola nango te babeki siko nabwaka nakomi kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badokteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe na papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakoki kosala yango te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakende mosika mpona hôpital tozali mpe na homme de veillard mpona baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovivre kaka lokola na poto na Misunga santé na yo d'abord. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo.